Alongola makolo na yake otala faliti na bandana. Répétez ça. C'est la première fois depuis le monde des Alas, un président un mboka loko la France. Alongola makolo na ye ake ne kotala fali. C'est normal non, aza politicien te. Et c'est Macron alongola makolo na ke la Gims. Pour le moment, Moutazana na maison wana, Moutazana kindumba makas pour le moment za fali. Répétez ça. Répétez ça. Azana kindumba makasa za mwasa kitoko bazo seplane mikolo. Okufa ndiko tebo la kana. Même kasi moninga ya Marco. Aza mwasa Marco. Répétez ça. Aza mwasa Marco. Après avoir comme la Guinness wana bazaki na hôtel. Ba hôtel bazaki. Guinness ba milango pour aller. Masangwana Guinness. Pour la bokipiriti makasa nzoto. Fallait me donner pour piquer. Ma copa pétaque en 4 pour là travail. Travail ni wenge Yannick Wenge te bana balanda kanga Yannick Wenge. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Le couteau de la musique avec Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda, Nakati Nakibonzambe. Merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre à travers cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À travers cette émission, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Patine Nzoko, les combattants. Avec lui, on va parler sur l'actualité. Merci beaucoup. Papi Mutombo, les boss c'est Papi Mutombo, les boss c'est Papi Mutombo, Yemakambo, c'est Lengue. Merci beaucoup, Nabino Toubozara, tellement ébélé, côté la bus à travers cette émission. Je reçois pour vous mon invité Patine Nzoko, Tobé Tali Solo, Maramamboka, Maramamiziki, Maramne Okende, Azara Kombata, faut pas oublier, Toro Solo Maramamboka, Toro Solo Mamaba Mizi, musicien la biso, peut Toro Solo Maramaba actualité, Oezali Koleka. Merci beaucoup à Trésor Mbélé, à Tressipo, la même magique, capable de démonter 85 images par jour, mon frère, ami. Donc voilà, merci beaucoup, bonjour Patine Nzoko et bienvenue dans cette émission. Merci Yannick Wenge Motatona na Bonzambe, Mbote pe lisusu na babone nyonso balandaka biso, Mbote pe lisusu na Celestin Moutonge lisu ya ambassade, Mbote pe lisusu na Elon Musk King Salomon, Mbote na bandeko nyonso esika bozwami oyo bolandaka ngai oyo eza bino combattant Patine Nzoko. Vérité, il n'y a que la vérité. Pour nous sauver mboka na biso, ezosenga vérité. Biso toza bana Vuluzi, bana Kimbangu, bana Liloba, bana Bima, bana Benson, pasteur Benson. Ok, il n'y a que la vérité. Merci Patine Nzoko, Nasir Bande Bele Bayokio, Bato Bele Baotala yo na minute yo. Est-ce que étant combattant au monaki c'est un carte visa à Fali Poupa et ça mais quand on a visé à Fali c'est la première fois président Mboka Mounene loko la France à l'ongola makolona qui hôtel à Fali tina bandane. Répétez ça. C'est la première fois depuis le monde des Alas, un président Mboka loko la France à l'ongola makolona a qui ne kota la Fali. C'est normal non, aza politicien te. Et c'est Macron l'ongola makolona qui était la Gims. Fallait les Gims c'est un succès. Mais le problème c'est ça. Il y a des Wenge. Au moins on me mangala ba makambo yo tango na kobimisa ba vérité et comme makao parti il n'y a que la vérité. Mutu nyonso na mokili sa yebiango. Et là que simi mokili eza showbiz. Showbiz eza décime. Monde a pédé. Qui sont les hommes malpilés monde pour les moments yangoana. Monde a pédé nini. Fallait remettre ah mais il y a quelques personnes plus de 50 quelques 60 personnes bah OK pote pour nailler habiller soki au passeport à tes avions soit que non bon payer sa visa. Mais kasi moninga ya Marco. Aza moi c'est Macron. Répétez ça. Aza moi c'est Macron. Après avoir comme la Guinness wana bazaki na hôtel. Ba hôtel bazaki. Guinness ba milango pour aller. Masangwana Guinness. Pour la bokipiriti makasi nzoto. Fallait me donner pour piquer. Ma copa pétaque en 4 pour là travail.
Travail nini? Wenge, Yannick Wenge. Te bana balandaka nga Yannick Wenge. Comprendre kaka bato ba comprendre si ba comprendre. Parce que na tout que ça visa, on va les sur qui mais la lobby cité, moutapé ça qui est. Et c'est le cas c'est la première fois dans le monde moutazo première fois voyage nous en France, on a visé à 4 et ça la maté. Sous que ça la 6 mois ou bien 3 mois. Maladi boso ko 4 ans. Mal boso ko 4 ans. Faut c'est que connexion. De moi vraiment ils en connexion. Macron a fallu connexion. Connexion. Mais t'as que président artiste et musicien, c'est normal. Yannick. Toko zala obi ke pe fatia za rapé na bandeko ne ba semble la église moko ba kuta na rapé. Ils a problème te Macron n'a fallu baza bata maison moko. Pour le moment, Moutazana na maison wana, Moutazana Kindumba makas pour le moment ça fallu. Répétez ça. Répétez ça. Azana Kindumba makas aza moi ça qui toko bazo se planer mikolo. Azongela bazo bisayo. Azo ya kalamingi te na ko beta na arena fu di sida. Tika oloba mama boye. Na arena obeta. Ah on a Djobura. Ah obeta. Azo préparer arena moko après arena ya le 25 novembre après obeta na arena moko Djobura. Ah bata décime bazala. Je pense que quand bata ba taya ki en attendant morana bata décime. Je pense que bata ba ko taper ka conseiller bata décime. Décime bata ma téléphone à décime. Ah Yannick Wenge. Décime. Liboso Sima. OK. Baimba ngoti liboso Sima, Yasima, liboso Sima, Yasima. Wanya nyeso ni pona ba visaka les sali. Ezelo ka kokamwa te Yannick Wenge alors nazobele la peine bandeko nyonso tu ya ba combattant eza bino combattant parti nzoko. Na yabi ke nazana ba élément na ngape baza na France, nazobele la paix Francis Matumbo la boza na kata France, na beleli ba Gaulois, bana maison mère, bana JB, bo sanga na bino nyonso na sima ba combattant. Bango nyonso le 29 concert wana ko beta maté. Le 25 novembre concert wana ko beta maté. Toza la guerre na est. Il faut to bazalendo bazo beta M23 faut to basta de to beta ma guerre est mona na teka ya beta na fallait bata beta na arena ma. Tango beta ma bazalendo bazalaki na nte na minute bazalendo ba pelite o makole peli. O makole peli peuple nyonso akomi na sima ba wazalendo ndule wana kobeta mate soki Macron ta kobeta ndule wana ezali jour au pe Macron ako refouler ba congolais tout na France nandeni po ekozala dégâts nandeni okeptenga mo pe na kozala wana okeptenga mo na kozala na France tu ko ba refouler ba congolais ndeni concert eza déjà obeta peuple ako se mobiliser lokola mutu moko pour ba fiche pour pas décaler concert wana kobeta matela nga na pesi mot d'ordre nga na pesa mot d'ordre na musique te na pesi mot d'ordre na lobi na ba combattant na ba fan ya parti nzoko na ba Gaulois na bato ya maison mère na bato ya JB bino tu bosanga na bokoma ba combattant mukolo wana pour le concert à bato ya New Arena zelo omona mamero sala yo so bolani mamba kofi lo mide a lobi de faka beta mutali boso banini yo abile ba combattant bokoti mamwala ngai na mama ba kofi soki lelo pe bato bazobe ba jeune bazobe beza ba kofi wana répétez ça kofi a déverger ba tebele nandeni Yannick Wenge biro bozoluka na ba problème tant on azo bimisaka ba vérité yango lelo moni kofi mamba ko déverger pas sur les belé on c'est le cas déjà ba loba isa ba basi mando luki na makambu so a déverger ba tebele ne omoni lelo Yannick Wenge na lelo akoyebisa yo souffrance au lelo Afrique ezo souffrir na lelo Congo eza cause ya ba église de réveil nandeni ba église de réveil ole bazongisa Nzambe na place na ye bazui démon batie na place en Nzambe. Comment un pasteur au terme liboso a batu ozo te ya batu liloba Nzambe mais yo moko za pédé. Répétez ça. Comment pasteur au terme devant ya batu ozo te ya batu liloba Nzambe yo moko pasteur pédé. Pasteur nana pédé. Denis le c'est pédé. Moïse Mbie pédé. Oh Mike Kalamba pédé. Joël ou akataka ou akataka souk azaki pété à bitinda ya pasteur Lukao. J'ai sali pasteur Lukao ici kozali. Yango pasteur Lukao abenga na pédé. Ils ont la preuve bato ba pédé mukulu. Bino bolingi be preuve nini? Bolingi be preuve nini na pesa bino. Bozo mona na misute. Bitumba ya Moïse Mbie na Mike Kalamba bazo welela nani? Ba welela nani? Mukulu vraiment na habité vraiment. Ba welela nani?
Ah, Nzamba Kimbangu, Nzamba Kimpavita, Nzamba Liloba, Nzamba Bima, Bobundela ngai na bitumba oyo, il n'y a que la vérité. Souffrance sur les lois Afrique zo vivre à cause ya ba pasteur réveil. Ba pasteur Masali pour tout ça souffre. Oui, parce que bazo sinza mais na place na été baye na mensonge. Comment bino bozote, comment pasteur azote ya bino abalate azana banate. Mais azana ajo nzamba tina mutu na mokili faut batu bazala mibale. Nzamba tina batu na mokili faut batu bazala mibale. Mais comment pasteur ozote ya batu yo balate. Bandimi ya beglizi bakoma lokola bafa. Ozolanda nani kuwenge? Ba pasteur comment yo maman oza déjà plus de 60 ans obota bana bakola un mutu moko boye abalate abotate azola kisayo nzambe. Azola kisayo nzambe. Yani il n'y a que la vérité nzamba lobi yango. Soki bozo kosela nzambe makambo bana ne bakoya pe fumuki mbango alobaki yango kezali na bana bakobimebele bakotea liloba bakozongisa nzambe na place na ye bapaster babimisi nzambe na place ne yango nazoyebisaka bandeko bokebaka na bapaster batiaka bino bamaboko nzambe nini oyo azobelela tozala banzambe ebele bamisilima mpe bazala banzambe na bango babelelaka babudiste mpe bazala banzambe na bango. Il n'y a pas de pasteur au Congo. Ceux qui souffrent sur le lot, bakanga peuple en otage. Comme ça peuple le kola fan ya maison mère. Pe fan wana le lo la kalata ba maman na so bandaki no sambela. Maman na so ba benga ba pasteur ba dadite. Ba maman na so bazaki ba fan ba pasteur te. Ba bana okene na temple en Zambie, église za temple en Zambie. Nazo kende pona yo pasteur te. Nazo kende pona temple en Zambie. Nazo kende te pona fan na yo pasteur. Lelo ba ndimi ba koma ba fan na pasteur. Soki pasteur a voyagé ke église kao ba to ba oyate. Yo so que pour na Denis signer auto bimis album na ye pétage ya obe ko ti pasteur. Denis les alaki Denis les moi lo ba yango. Ba prophétie mi to bisezaka lokuta. Toyebi ke talanga ba koma déjà koyeba. Est-ce pasteur ni na Congo et ça misa mutambongo prophétie. Ba misela ka biso babola. Pour batala déjà visage elongi na biso. Tant aux gens église ne la tel na ba comprendre déjà muto za na souffrance. Ba bandi kindoki. Mais ba o batanga ba kitcha liboso ba fanda na ba donateur. Ba kanga bango bandoki te. Non la mona mutambongo te ba telemisa l'église ba bité mutambongo telema na ndako na eza boy. Kaka biso bato tozala ba difficulté ya vie. Pasteur mutu ba bebisa mboka na biso Congo toloba. Et ba tout mboka na biso na esprit mabe. Na ba double sexe. Presque tous les pasteurs basés na Congo basés double sexe. Double sexe ne pas pédé. Basés ba pédé. Na patinzo. So ko sa basala nzambe ko to banga basala nzambe. Fumuki mbangu telema nzamba mvuluzi nya que la vérité na zolobawa. Pe bango pe ba yebi yango. Nazo senga na peuple congolais. Ba pasteur ba commissaire église de lundi au lundi. Ba kangi peuple en otage. En Afrique du Sud, ba Sud-Africain ba ken église ka dimanche. De lundi à samedi ba ça travail. Bangonde ba kotisi chômage na kati mboka. Bangonde ba kotisi souffrance oh lelo yo. Bangunya ba zobundisa biso moyen ko bundisa bangunya ezalite parce que ba pasteur ba yela biso lilobaka ka keno nzamba ko sala. OK. Nzamba ko sala na nini? Yo fandi na ndako na yo, ozozela nzamba sala, nzamba tobola batola kita apeso mbongo. Sala un pas na vie na yo sambela nzambe ako soutenir yo. Tekata manga, tekata tomate, tekata pilipili. Nakata momungu nelo nzambe ndako pambola yo. Nzamba pambola ka ba feneya te. Bandimi bakoma ba feneya. Ba mama passé ba muko tia ba masala ya misu tala mulai awa. Comme ici église, le business moko boy. Voilà, merci beaucoup. Tout le la politique la micho, tout le monde colonel dit Kapen, à zone général, na Okatanga, réaction à Nina que combattant. Tout le monde combattre, réaction à combattant.
ezala me ba Marcelo wana so de pédophile tika kuma wasala nzambe ko combattant nzambe alobi na ngai na loba kaka vérité nyaki la vérité biso toza mvuluzi ngana combattant tango nazalaka déjà combattant yeba que c'est Franza menem te la musanga na bundela mboka na nga OK ngana bundela mboka na nga bafuta nga te na so alifuta pa mutu te na so pas pela mutu te ça dit c'est loko nzamba chakati na ngai naza baboketu te naza baesote oyo basengaka bambongo nyonso monanga natia nimero na ngai na banini to moto abenganga asengaka mo je travaille tuna na biso ekosengaka nasalaka oyo nzambe atindanga alors nazongi mpona makambo olobi Edi Kapene merci na chef de l'état Fachi Beton nazosenga mpe na baconseiller chef de l'état bakasayen bandeko na nga 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 bakasayen est-ce que c'est vrai boza baluba o boza baluba te natikala komona te tribu ya président ebanda kotia président na bango na berere ezala koinfiltre président na bango et pourtant bango nde bakoki koprotéger Fachi bazala bamafio ebele bakasayen oyo baza tout à tout à chef de l'état bazala bamafio ebele bazala bacope ya ba M23 oyebika mulu balingaka nzala te kasi yako boma yoka po vina ezala be yo ndeko ne mabomi yo maintenant Kabila bete bango 12 bazana na passe mais ba vivre normal bango batondaki wana so hotel plupart ba journaliste o lelo oyo bazo finga chef de l'état so de Kasayen mais bango ne bakoki ko protéger chef de l'état bango ne bakoki ko protéger pas un ndeko na bango outi na bango village moko il faut pas protéger ye mais bango bazo teka ye lokoso ya mbongo ngo bakokende nango wapi Mandela kufa atika mbongo baza na bamafio ya ba M23 baza na bamafio ya kopo oyo tooleka na France basoma baminduki badetourne yango batindi yango na Kenya toujours baconseiller chef de l'état bakasayen osenga nini na chef de l'état nazosenga na chef de l'état kwa confier kaka te na bandeko na bakasayen nazoyebisa ye bakongole nyonso balingi yo ezala mutabandundu ezala mungwande ezala mutaba Kongo ozali oyo nzambe atindi mpo na biso yo ozali moko nzambe atindi mpo na biso ngai pati nzoko mabolongo ezalaka na se mpo na yo liwa mpa na yo eza mosika maladi mpo na yo ekozwa yo te ata bapropre frère eza histoire ya Joseph bandeko nene batekaki ye lelo tozomona bandeko ya Kasai nde bazoteka Félix ole bango baprotege ye lelo tozomona yango mais boyebaka keno Félix azali lokola Joseph oyo bozosala bokozwa ye te bokolonga ye te. Merci na chef de l'état ndongo nomele biso Edi Kapene et ça na le seul général na Congo na lobby boko tshela ba milliard aote ka Congo te Edi Kapene. Répétez ça. Et ça na général moko na Congo boko tshela ba milliard aote ka Congo te Edi Kapene. Là où na ko c'est le chef de l'état a nommé chef d'état-major Edi Kapene. Akoma chef d'état-major. Mais na yebi ke président nommé atine na Katanga eza mission. Azana deux missions batindi mission à Kabila, mission à John Numbi, na mission à Kamere. Kamera ozwa mbuma na nzoto kala mingi te. Répétez ça. Kamera ozwa mbuma na nzoto kala mingi te soka sakani. Poani. Maman na tête nenga jeté ya Nikwenge. Maman na tête nenga jeté. Ataye nani. Azo trahi chef de l'état 100%. Oyebi que dernièrement awa tangu ya voyage Facha Salaki na Lubumbashi. Kamera kene kokutana Kabila na Lubumbashi yango asalaki accident bakoko mabele baboyi accident ezali ya ndokutana Kabila tanga autre kokutana Kabila o bakoko mabele balaki semoni oyo eza premier épisode deuxième épisode mbuma na nzoto mbuma na nzoto akei basali réunion na bango yena Kabila oh nde toyokanaki bolandaki tangu Félix azalaki na Kabila tangu akenaki na Namibie na Sadek alobaki na beto na batuke na koloba au revoir te mena koloba bientôt là abengi caméra bi kene ko yebisa yi yimbwa azobenga Félix yimbwa bazo sura na caméra pendant 2 heures du temps na téléphone tout face à face caméra c'est un pion
Kamere aya te pour na Congo aza pio ba Rugandais aza pio ba Rwandais. Kamere basololi tango basololi Kamere passa la raté akekutana chef de l'état Fachi Beto zo pistolet tene likolo mesa abandi ko beteleka masolo moni makambi ya Robin de toyokanaki fallait pas yo tia candidature fallait to kenena mo ba accord boye Fachi yebisie soko sakani yona Kabila bozala mbuma na nzoto bokolia mbuma na nzoto Félix Mtolo bon bokolia mbuma na nzoto Félix akomola ba mbuma na nzoto makambi eza acheté mbuma na nzoto Nicolas Wazalendo mbuma na nzoto mbala moko. Voilà, merci beaucoup Patine Zonko les combattants bande ko batale belé bazui baku ya otala biso na émission na biso ya lelo pesa message na Wazalendo ba congolais ba se révolter pour na mabele na bango pesa message na bato baza se mobiliser na zone sona bana bandundu bazo mata bana Kasai bazo mata bana Kisangani bazo mata bana Kisasa bakomi kozwa déjà ba vol bazo kende Goma nazo ebisa yo Félix alobaki kozala pitore na biso eza deka eza ya kobeba nazo ebisa yo yango moni kanga makomi kita mata ba américain tozo banga bango te tango ba M23 bazo boma biso babomi ba Congolais plus de 12 millions ba américain bakangi munoko oni alobi ke tokoki kobundisa ba M23 te po bazala ba armes soviétiques tokokoka yango te tangu bana mboka bazwi manduki po babundisa mboka babangunya ya mboka na bango babengi ba Wazalendo ba milice mais ba M23 bobenga bango ba milice te bobenga bango ba force régionale bazobundela pona mabele lelo bana mboka bazwi mboka babundela mboka bobengi bango ba milice ba palestinais bazwi manduki babundela mboka na bango bobengi bango ba terroriste ba israélais ba bombarder hôpital munene na Palestine bolobi ba israélais baza ba héros tangu pepe risé bazobundisa ba Ukraine bobengi ba Ukraine bobengi ba risé o baza ba terroriste tangu ba Ukraine bazobunda bobengi ba pepe de ba combattant baza ba héros pona mboka na bango lelo biso ba Congolais tozumi anduki poto bundela mboka na toto benga na ba M23 bozobenga biso ba milice tondimi toza ba milice tondimi bopesa biso ba sanction bopesa ba Wazalendo tokoyaka na biso na États-Unis te tokoyaka pe na France te pe etali biso te biso ezakaka nde mbuma na nzoto. Voilà, tokom na suka pesa message pesa ba mbote poto kaba message ezali ba tout esika nyonso bokoso ba tout boboma bango répétez ça esika nyonso bomoni tout ezali bomaye mais Félix aba ba ndeko na biso boboma bango nde tozo boma ba tout Félix aba baza ndeko na biso banyamulenge ayalo ba nzoto pe baza ba Wazalendo oyiba Wazalendo et comme à Souka na ST bazo panzane bazo koma na Kisangani bazo koma pe na Katanga bako koma tina Kasai bako koma tina Bandundu bako koma tina Kisasa ngape nazali moka ba Wazalendo nazali parmi les 20 Congolais bakanga en Afrique du Sud nazali na contact na bango. Voilà tokom na suka merci beaucoup Patine Zonko les combattants Yannick Wenge motato na Bonzambe tokom na suka merci beaucoup ba ebisingo zo banga banga mingi ko banga te mvuluzi fumugi mbangu na banga mutu te na banga nini na mutu banga te voilà mutu zala papa Nzambe tokom na suka émission la biso Yannick Wenge moto la Bonzambe jamais to banga toujours de l'avant toujours bâti combattu mais jamais abattu Yannick Wenge toujours na Bonzambe nous sommes dans la fin de cette émission merci beaucoup Erzoum merci beaucoup à Papi Mutombo, le patron, il y a Afrique du Sud, Babi, Makambu. Stéphane Cristal. Stéphane Mabila, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin d'ici, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.